Ok, bon pardonnez biso, et ça qui est rare mouké, et téléphone n'ingana qui meto bandeli que zali, n'ingana compte, bon pardonnez, beaucoup de pardon, tout ça en espérance ba makambo. Et zalaki qui bouge mouké salamaki, téléphone n'a qu'à saison qui moi ba mouké l'autre moi salam tout pour. Bon, dans un bon pardonnez ngai, tout ça on continue na siko na programme sur lingala ezali te mateya pona boka ba mateya boka ba mateya marque na mokili mubimba to biki ba peuple na biso ba pasteur ba prophète ba apôtre bazako teya malamu mais ngai na sane loko moko particulier ezali oyo expérience oyo enseignement nzambe apesi ngai siko nazo pesa comme témoignage na kopesa bino témoignage ya oyo ngai na passé pendant les années d'expérience ya 20 ans na makolo ya Yesu ezali kote ya ngai moko na zoloba or na yo comprendre ngo ke zalaka avant na kende koteya ezali ke nzambe ateyaka ngai tant na zo teya batu o to zo papa batu ezali te ke biso toza koteya batu ezali foto teyaka biso moko ezali ngai moko mutu nzambe aza koteya ngai parce que tant na ko yapa na yo na to yeto kutani naza kopesa témoignage oyo nzambe ateyinga naza kopesa témoignage nango comme enseignement oyo nzamba pesinga yo nazo senga bino please tozala na biloko ebele na kolo ba mbala moko te magasin soki nanu efungami te bala sa marchandise za nango te magasin za nanu ya kokangama to sala publicité ke brevemente muito cedo etikali muke to fungula magasin donc zo sala publicité ya magasin mais tango to kofungola bokomona bino moko belori na za koloba ezali ba enseignement oyo nzambe apesa ngai na ke na terrain na moni na yepe na Bible na yo confirmango ke isa penza ndengona ekozala kitoko makasa sa ko promettre bino na solo bateke pona me liloba ya nzambe donc ndenge esali na kati ya vina ngai yango pesa ngai courage na zeliango pendant des années il y en a tous sous mingi te surtout na za koloba mingi na verset ya Esther chapitre 9 verset 6 où ezali verset moko na ko betela yango c'était beaucoup ti ekokota biso penza ti koma verset moko olali olamuki nango ozana susi nango ezo sanola yo motema ezo kwanza yo motema ezo pesa mokusa po nini oli kotala famille na yo tala bana na biso na oto benga mwana nga mobali azala kem to tala nga ba kamera na tuni mwana est-ce que ça la jeune à 40 ans il y a 40 jours pardon sur ça la jeune à 40 jours nana sala yango te mwana ngai propre somona est-ce que naza pena na kondima ndenge bato mosusu bakomosala na baministère azwi ministère ya bambula ebele expérience ebele alapesi yango mwana mpona nini mwana yende amoni ntango ozali ke bana misusu babotama na kati ya église abotami mama azalaki na zemi ye wana yokoma pasteur église mpona nini mpona tobengi yango ministère ata badénomination nazoloba makama dénomination te mpo tozali awa nazali ngai nazala bamizima na kati ya famille na ngai nazali na bato ya Simon Kimbangu nazala bato ya Simon Ntoko na bato ya misioni nazala bato ya nzambe malamu libiso nyonso yana bike ezali problème ya dénomination te ezali problème ya ministère te ke ministère Habakkuk ke ngai na sali ministère na ngai tango na kotia bana na ngai na mopanzi bakomi kotanga bambongo yango nde moko Elia salaki ezalaki ya ancien alliance baye kozongisa ngo sikoyo yango ezopesa juste te ezalaki ancienne alliance tango ezalaki nzambe aponi kaka Moïse Aaron na famille bazala ba souverain sacrificateur na ba sacrificateur yango bazwi yango sikoyo bapesi yango ba dénomination bapesi yango ba ministère siko lobi tango ozomona badimi ezokota bambongo ezokota tozwi siko bafamille totiana mopanzi atako teni na longwa tomoni yango na Angola tomoni yango na Congo tomoni yango na Nigeria tomoni yango na bamboka presque ebele oyo tozwi bagene topesi bango tobengo bani bagene na banani tobengo bagénération ya Eli tobengo bagénération ya Moïse bagénération ya David bagénération ya Josué bagénération ya Élisée tobengo bagénération ba John est-ce que baza bana na biso pe tomitala bien baza lokola biso bana na biso sobota basambela lokola biso bayebi nzambe lokola biso
bayebi koleka na porte ya moke sikoyo bapromese wana baprofete oyo na bafaux docteur mpona bango nde mutu bitumba eza na suka yango oyo bafaux doctrine oyo bazobisa bafaux prophète na bafaux docteur bazobisa baenseignement moko eza très au contraire lokola bato bakota na hôpital bazwaka déchargement te banda kota na hôpital avandaka na hôpital abimaka na hôpital te namona yango kutu badocteur talaka baza baserviteur nalio en allemagne soki nazosentir mal na bengi docteur après 1 heure après 30 minutes docteur ya traité ngai tozana problème sérieux donc natali ngai moko na bi le problème soki naza te mwana nini akoloba oyo yeyo génération ya tala David bazwaka engagement na 17 ans Moïse bana mike mais boso mona déjà baza génération moko oyo nzambe abenga bango direct biso zobenga bana na biso mais bana wana bazaki ko benga na kati ya nzambe mais surtout tali bien bible lobi yango ke bana na biso baza déjà pe ko benga na bana libimo mama na bango premier c'est so ba komi na mokili tozo permettre satan ayiba biso bana satan salaka makambo ebele satan salaka boy tozo tika mais tala Esther chapitre 9 verset 6 Esther lobi na ko tika te peuple nanga azala détruit na ko tika te na mona kaka boy donc sans intervention génération nangai esila photo telem ya wana Esther azwaki courage wana tozo sila tala mboka na biso Angola na tambula na bapalanka na kota na bakartier tala ba makambo zoleka na mboka na biso Congo kutoloba te génération zozela les simanango totangi na Bible Elia zolela papa nzambe bakangi de ba prophète nyonso bafukameli ba prophète Baal bakuba prophète Baal ngana tika linga imoko nzambe bité oza yo moko te toza na 7000 ona babuka ba bolongo na bango na ba prophète ya Baal te alesko yo tozu verset ona tokelo bango lokola génération moko boyeko bima génération bani to pesa ngo promesse na batu likuta tala yango na Romain apôtre Paul apesa ngo explication na kolobela ngo lelo te tala na Romain ndenge apôtre Paul explica banani bazali ba 7000 wana o bagumbela makolo ba prophète Baal te parce que tozango lokola biso al tokomisa koposa ngo fundu toza ba distrait bana na biso bako beta ba piano na église bako yemba na église mais soki kaka ekomi na tanga mateya ba bimaka libanda ba kevana bazo solo ba jeune belé na mona rabango tala kana ba église musique beti ba binisi batu soki komi na tanga front oni no choral ba bimba ke libanda soki komi tanga na bango ya ko yemba ba yeba ko yemba est-ce que bana biso total la malamu bazali oint bazali na sainte bazali na onction ngana zana mungongo te mais na yembaka poni na yembaka na choral ya bonzambe tozo yemba soki na ba robeta guitare sikoyo ndenge na bin la nzambe botala kaka est-ce que danse na danse masumu likuta na ndimbi otono au nom de Jésus na bin na bazaiku na bin na makambe bele be ko ne pesanga eloko moko te tuna bat ba yebinga na partie ba wish na zomona bandeko na ba ngwana ba mona ba danse na ba carnaval bongo lokala ba no bina na mokili na yepanza mena vanda ko vanda za koka likuta na za atapta za la koka ngana tele makaka pona nini na yebi nini ko yembela nzambe metas ko bambula ngo 52 ans yango na ne oyo sitokoli sikotala bana bazoya bana bisotala ba mandefu mwana ngo talekinga mandefu tala mulai sikotia pene pene na beaucoup bana mutinga ba ngamo mwana nga bakuki na bo soki lobi na zate mwana ako te akosala musala na zosa wapi ya ngaza lawti zoma donc na sana souci ya ngai moko mwana nga mususu Daniel mwana nga mususu Ruth bana biso ba Giovanna bana biso ba Malcolm bana na biso ba Jérémie bana na biso ba Disi bana na biso ba Zawapi bana na biso ba Jemima bana na biso na kundima yango te au nom de Jésus yana na yoki soki na Afrique du Sud simbaka na Angola na sali yango awa pe na kusala yango yana expliquer selon Allemagne awa année 2020 où est la révélation na nzamba pesi ngai na so benga ngo anenga mona yebi na websa bino jour mosusu yebi na mboka oyo tozali
nazana kondimaka nzambe azalaki nanga na Afrique du Sud azalaki na ngai na Angola ye pe akozala na ngai lisusu 3 ans navandi namoni kitango ekomi yango nangi nabima sikoyo toza kobima toza oyo ezaka nini na biso eza nano ebandeli yango nazoloba mingi mpo nalingi bocomprendre mission nini nana lobi kuti kota vision te nalingi tozala tosangana tocomprendre enseignement oyo nzambe apesinga nazopesa ngo comme témoignage pour nous sunga ba jeune bana na travail na ba jeune na Afrique du Sud na travail na ba jeune na Angola na za na katikati na bango na yoka ba jeune na yoka ba tata livre le bien na livre de Malachi le chapitre 4 verset ya suka elobi nini elobi ke na tango ya suka mitema ya ba papa ekubaluka pona bana na pesa bino exemple na yambaka tata bokilo moko na Afrique du Sud azola na chambre tant azola na chambre aza koko ya bana sikoyo ya lingaki ndenge bakoko na biso bazala olamuki na tongo ok opesi ya koko avobondia oya tout de bien oza malamu oza donc bakoko bakipara nde tozalaki biso komoni kokoko likuta abonosala ba 2 semaines bana na batelefone bakipaka ye kutu teko akomo réclamer bano bana respecter bakipanga betala wana ezalaki ntango akala soko omoni noko ezokima mbango noko aye sikoyo lisusu te sikoyo ekomeli ke yo noko soko omoni bana mikitisa mpo na culture na biso bakongo bakoko na biso baculture bakongo basengaka partout mpo bana mike te pa bagene yo mona nga namona tata na nga namona nga ta noko na nga moko te ata koza na erreur akovanda kaka ekoko tindi do bino bagene fo boya kosengaka pardon yango bazozoba donc komi au contraire noko kita pa bana mama kita pa bana senga pardon eza na Bible yango fona tanga yango pena na Malachi chapitre 4 fona tanga yango fona na zolo babilobela te zo pa Bible lingala yango yo na otanga Bible lingala Malachi chapitre 4 pe na zo ela tango ona na boy na zo ka Bible to sala ba 4 Malachi chapitre 3, verset... Chapitre 4. 3 mots, pardon. C'est là. Mais c'est la Bible portugais, donc il y a la Bible mangala, mais nous avons reçu la Bible, pour notre Bible lobelate, nous avons bato nyonso tozolinga tofungola Bible po totanga la Bible to méditer tosala ba bererte tolobelaka bato bilobela te Malachi chapitre 4 justement Malachi chapitre 4 na verset 6 Malaki Bible oyo eza na verset Bible ya lingala ezali te eza na chapitre 3 kaka yana kama donc 6 Yahweh yango nyonso alobi mais na portugais le bible il convertera o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais ele ngolo bake ako converke mitema ya papa e pa ya bana pe mitema sima na ngode mitema ya bana ekobaluka pe papa Jean Baptiste pate ya message wana aloba yango ange tanga loba na Jean Baptiste ebisi pena ke tango Jean Baptiste akobotama ye akosala ke mitema ya papa ebaluka pa ya bana mitema donc ezalaki mission ya Jean Baptiste. C'est comme Jean Baptiste nous a ceux qui prophètent tout bol comme tout boy touché pour tous les pour tout le enseignement au Nzambe après sangai le na solo baké to préparer tout à la ndaku na biso ndimela kolo Yesu ndaku na yo ekozala sauver tango solo ba ndaku wana ha biso tozana modèle na biso ndaku kaka ndaku ngai tata ngai adasa na bana mais tango solo ba ndaku basolo ba yo comme la tête ozomona ndeti na ninu na tango na tango bakendaki na bakangaki ba acheter ba dasa basalaki ba obengo ndaku so bindaku ba otala Mardoché na famille mobimba do tango muto yambi Yesu ezali famille mobimba ndimela Yesu sauver famille tala zake utango andimaki Yesu tango Yesu kotaki na ndaku na bato misala na bango ne benga ndaku ya Salomo na bato misala na baboyi na basi bango tu yamba benga ndaku ezaka pona mutu moko te yaka nazo telemela loko au nom de Jésus naza ko telemela yango loko le simba na Afrique du Sud na Angola ezali naza na 400 enfants bazali kuna bana mike bazali ti lelo to sala misala na bango
donc naza kondimaka toki investir na kati ya famille tala awa azo ba génération mais surtout totangi na livre ya 1 Pierre, hein? 1 Pierre chapitre 2 verset 9 kasi bino 1 Pierre chapitre 2 verset 9 kasi bino bozali ekolo oyo nzambe apona, ekolo oyo nzambe apona, bozali lisanga ya banganga ya bozali lisanga ya banganga nzambe ya mokonzi monene, bozali ekolo ya basanto oyo nzambe akomisa ya ye penza, oyo nzambe akomisa ya ye penza po bosakolaka sango ya misala na ye ya minene. Ye moto abengi bino po bolongwa na molili pe bomona moi na ye ya kokamwa. Donc, tuza batmu tuza génération on zoloba oza génération Eli, au peuple Eli. Et ça c'est génération te o bazo bisa biso nazo mona bango te, a on Allemagne ndenge moko, na Angola ndenge moko, na Afrique du Sud ndenge moko, naza ko mona te. Génération ceux qu'on a travaillé na bango en Afrique du Sud, ba bali ba boti ba bana, ba komi ba si ba komo sala ba komi na ba vina bango. To vandi biso nyos ngamo pe na vandi mais na comprendre tete soki na continue ndengwana bana ba okende wapi na beglise kaka biso na biso ba mikolo kaka biso na biso bana biso muke bazako ya ata bazoya eske ndenge nini ya to telemela eloko oyo ezama kambo bele na baki yangu na lingi nzamba sunga biso surtout komona okuta nata ata une fois par année bana nyonso bazali na Europe awa to louele bango place ba ye ezaka pona kolia ba fumbo tete ezapena ke fo mutu moko ate ya bango pour l'église talaraka ba tainze bil bana baso ko na l'église pour ba zer na fana ina bango na ko ki bango 3 heures dans l'église donc bango le fo ba ke misala talaraka de bana ne bazolel siko nini wana eza bana te to critique bana te ezali sata mutu alingi ko détruire ninge ama aso ki mission ya ko détruire génération mobimba ya ko détruire ba peuple ba jif donc biso plutôt telemele lokwana au nom de Jésus tondi mayango te tout ça peuple Eli, génération Eli, tout ça nouveau génération te oyo ko yaso ngana ozalate nazana confiance na ngote na mona yango siko ndenge simio aloba donc siko na mona bana na biso nazana kondima au nom de Jésus ba genou yango to ko telemela yango to kena ba balabala ti ba ko mona esengo wana mais na lobi photo za na stratégie zali ndenge nini to gaye bana na biso mitema e baluka tozana ba témoignage belé moi to bandango nyonso sikoyo ezate yana nga to préparaka mitema na biso na bi to sambela ba marque na marque ngai bandana yeba bonzambe bolanda ba bato ba kamba ngai broyoka bandana bongo maka na kotaka na intercession église nyonso na kei et le reste on a luka intercession sur na zi place intercession na ye sur na une église nyonso intercession ce qui après quelques jours na ko luka équipe évangélisation. Après na cellule yango eza ba base na utilisaka makasi place ba jeune ba bima ezala na secret na ngai ya mwana siko ko solo la na biki mitema e baluka pona bana ko solo na bango ko comprendre bango ko lia bango na landaka bango tina ba boîte na bekala na kota ka pona ko sauver ba âme yo ko mona oh to moni na clé to moni ba kuki na boîte soki bombe beti panzani pou na kelo la bukasi na kili felote na kini kuna ko mela masanga na kini ko binate na kini ko kengela bana nzamba yebi intention na mutema pona na kena boîte siko so monga na boîte bokolo bani do na bina rien na ke ko mela masanga na zawana combien de âmes tout dans l'Afrique du Sud bon mon a vie ba wo so ko bina pona vie azana na akoti na boîte na vana ko emobo babike via bakuka za ba mo ba ko bomba na bomba ti o mona l'air mo na kwenta mo bimisi mbongo anotia oyo yo mela nini oh ba ko mi ko soni ngapi na vana kana ngana meli fanta na ngai mais atango na zo solo la tala boyeba bangwana lelo bazali
bakoleka ba témoignage boyoka bango bakomena ba 3-4 enfants eza pe possible nzambe asala biso na mboka oyo nazowela tango yana lingi oyo ezali kaka introduction ya eloko oyo timito sala nazosenga maboko na biso nyonso nazosenga biso nyonso ba pasteur ba oyo baza na bana naza disponible gloire à Dieu ndenge nzambe azomema ngai na se disponibiliser 24/24 osana mwana oyo ayokela ngai te osana mwana omona nazali 24/24 ata na yebi Dutch te ata na bi français makasi te mais na yebi ndenge nini tokosola na ba jeune mpenza nazosenga ba jeune baza na langage eza question ya langue te eza question ya langage nakobetela ba témoignage ya marque mais nazozela ngo ekozala mingi ntango mosala oposa na suli boso amen de tout se préparer donc ntango toza kosambela na butu siko tozosambela ata 10-15 minutes ezali kaka mpo na famille na yo tia bango na kombo continue kolemba te mais il faut la base biblique kozelaka te ko tango mosusu te yo banda sikoyo changer manière à prière banda kotala na ndaku na yo banda koloba na ndaku na yo banda kotelemela banda ko au nom de Jésus luka ba stratégie luka nzamba pesa yo mayele ndino kozula bano so na bango ndino ko surveiller bango ndino ko sala donc ba manière eza ebele oyo esko toki kozwa bana na biso nde tokoswa na bango naloka ba témoignage ba sœur biso bazoloba ndenge bazokoka bana na bango nazoyoka ndenge bazosala ozo comprendre ngape na bundani nango na bana misusu mais lelo za kosimba à part ça ils ont prière tata to sambeli awa mais soko sana ba stratégie te okoyeba te ndenge ko gagner ba jeune atako tu ndenge nini bana tu mambo ngose l'église tobinisa mo bambuta nga soki nakena bana nga ezalaki ngai moko kaka te tozobina na bango bazobina bapesa so bambongo mais lelo wa bango mona bango susu te aoya na église tala telema donc ozopona nini bazokola essence ya masumu ekoti na kati na bango déjà bazoja komeka mokili eza ja kotouche bango yozobo ko nom de Jésus ndenge Esther atelemaka ndenge Yesu apesa biso promesse que nous sommes la génération Élie amen tozo ba stratégie tozo ngona ba ndenge nyonso bisengeli tokosala nyonso pour to gagner mbula oyo na tokobundela mpona bana na biso tokoprier mpona bana na biso tokosala bagene tokosala bamanière tokosakrifie ata bajour mpona ke tomona eza facile na ngola eza mwa facile na afrique bamboka tozali awa eza facile te mais nzambe aza kopesa biso stratégie au nom de Jésus ya na kosenga na ntango oyo tokosambela sikoyo toyebi nde tosambela na kosala te nde tosambelaka toyebi yango ke ope sujet bato balobi te tosambela selo baverset biblique nabiki oza na ndako na yo oyebi bana na yo mana ngina oyebi bana na yo manu Miguel oyebi bana na yo ya Mélanie oyebi bana na yo notanga bakombo ya misusu nazomona rapida boyebi bana na bino moko 1 mot 2 mots 3 mots eloko wana esala mokusa na motema eloko wana ekwanzo na motema doko tele mlobi au nom de Jésus na yebi pita na yebi bana na ngai au nom de Jésus biso nyonso tout ça la génération Élie tout ça génération oyo nzambe ya bopona manzamba pona biso pour to ke na mulili pour to ke neteya ya to telemi la ministère triple so ezali ya 3 ya koyiba ya koyiba ya ko détruire pe ya ko boma bana na biso to telemeli molimo wana aza géant au nom de Jésus na famille na biso ba kokate na pas Malcolm ba kokate na lobango ba kokate ba ya et pas Giovanna et pas Ruth et pas na Clé au nom de Jésus ava ba comprendre ba leka pa na ngai ba ya ko toucher ngai pa na ba ebi pa na mo ba kota ya pa biki fu ba na sima na ngai wana za ofungola miso pa bana na za ko loba na bango na za ko sora na bango na za ko moi résistance na motema pona nini biloko na za kolongwa déjà amen tokosambela sikoyo oh Jean Zola papa dona merci famille na ngai tozana minute ya moke oyo komeli biso donc toza 22h49 ya tokosambela sikoyo tokopréparer tina 22h50 tokosisa pona lelo tokokontinue sous lobby tokobakisa mwa eloko moko na liboso ya nazoba oyo ezaka mpona kopesa biso courage mpona toprier toprépare tokanga misu na biso nga na priere mingi nokanga misu mpona ke ntango toza kosambela mpona yebiki tokokontinue na bandako na biso ava tolala tokobasusu encore un mot au nom de Jésus
pona bolingo na ngai te, pona boyenge beni na yo, papa yo tonda na bolingo, papa yo tonda na mawa papa. Yawe nanga nzambe nangu ya, elikia ya, oh pona kitoko na ngai te, pona boyenge beni na yo, papa yo tonda na bolingo, papa yo tonda na mawa papa. Yawe nanga nzambe nangu ya, elikana yonda zali nzambe kumama. Yawe yoku yonda zali nzambe kumama. Yawe yoku ngana sanjoliyo kumama. Yawe yoku yonda zali nzambe he he he. Yawe yoku mama okitana bokonzi na yo, banguna basambwa okitana bokonzi na yo, banguna baki okitana bokonzi na yo, banguna baki ma okitana bokonzi na yo, banguna ba yondo zali nzambe kumama. Yawe yoku yondo zali nzambe kumama. Yawe yoku ngana sanjoli yoku mama. Yawe yoku mama. O ngai na lingi Yesu, ngai na poni ye, nakosalela ye kinosu kananga. O ngai na lingi Yesu, ngai na poni ye, nakosalela ye kinosu. Yondo zali nzambe kumama. Yawe yoku yondo zali nzambe kumama. Yawe yoku mama. Elikia ya unzambe nangu ya, elikia ya ba unzambe nangu ya, elikia ya da nzambe nangu ya, elikia ya ma nzambe nangu ya, elikia ya nzambe nangu ya, elikia ya bana. Papa tokumisi yo pona maboko na biso ezako sala comme maboko, moto na biso ezako kanisa ndenge osalela yango, pe miso na biso ezako mona ndenge ezako mona. Papa na kumisi yo pona makolo na biso ezako tambola, na kumisi yo pona motema na biso ezako beta, me na kumisi yo pona mopema na yo oyo ezana na kati na biso. Donc naza tina moko ya okumisa yo kakate pona naza na ndaku, naza na courant, naza na biloko kolia te, naza kokumisa yo na oyo otiana kati na ngai peza kosala. Yango kolo na lobi ezali te ke pona naza nango nyonso complet, na oyo pe eza incomplet na vie nanga, ata ba moninga makolo mibale, ba moninga maboko mibale, miso mibale, mais ba chose ezali eza ba faiblesse o eza pasi pona nga naza kokumisa yo pe. Na yebi ke tango ningi toloba ke ba o baza na hôpital ba lekinga na nini, ba o baza na hôpital, ba o baza na prison, tango mosusu esala lokola neti toza koloba neti bango baza kuna nga naza awa na libanda, to boite bango baza kuna baza na desavantage te. Pour biloko mosusu ya bango eza kosala malamu koleka biso za libanda. Yango na komisio nazalaki 20 jours na hôpital, na moni monene na yo, na yebi kolo ke na kati ya hôpital pe biloko mosusu ezali o eza kosala na ba oyo bakata na makolo o bakata na maboko. Yango na biso nyonso tango tokutani toza kokumisa yo pona ndenge osala biso. Me papa toyebi kolo Yesu mutakokisa nyonso akevana na liboko ya mobali ya papa pe apesa biso promesse ke soki na komi épreuve ki na komi na kotinda bino molimo santo ya kovana pa na bino ya ko convaincre biso na masumu, surtout masumu a convaincre biso na liwa, a convaincre biso na jugement, a convaincre biso pe a vaincre liwa, a vaincre maladie, a vaincre misumu, a vaincre maldition, a vaincre biloko nyonso oyo banda ko biso na condamnation. To komisio papa na butu ya liloko lo Yesu, to leli pona molimo santo avanda na mitema na biso, ye mutu ayebi malamu koleka biso. Bible
elobiki atakutu ndenge mwasi aza kobota zemi basongo na bimisaka bapasi oyo namonaka ezali lokola priere oyo yo oza koyoka ntango tozotia bamingongo bapasi wana bamai ya miso saint esprit ye moto bien intention aza kointerprete likambo na likambo voi na voi eloko na eloko oyo toza kobimisa na monoko na biso. Merci saint esprit yo oza consolateur yo moto confortaka biso yo moto osalaka nyonso mpona tozala na kati bato baza koya koloba bato baza kosunga. Merci mais yo moto oza na kati oza sele na kati na biso atake ntango yesu akoya tokomata. Oh merci papa toza na esengo tolingi bana na biso au nom de Jésus. Bana na biso nde totangi na livre Esther kutu o bazalaki visiter bato ya ancien alliance o molimo soto bazalaki okende baza kotelemela pe peuple biki basali jeune basambeli génération na bango ezalaki ya kobika kolo bongo biso toza bana nouveau alliance tobengami bana na ndako na yo au nom de Jésus kolo naza kondima te na mona destruction ya génération Eli oyo pesi ngai naza kondima te au nom de Jésus naza kondima te bana bayembelaka nzambe bayebi nzambe me nalingi na mona silence ya sali na bango nalingi na mona bana baza kotambola na kobanga nzambe nalingi na mona mitema na bango ezala purifier nalingi na mona bayembela nzambe nalingi na mona bakumisa nzambe nalingi na mona baservir nzambe mpona nzambe ya mokili oyo nzambe ya age oyo nzambe ya siècle oyo aza kokombattre aza kosala kimatmiso ya bana na biso connaissance mayele cerveau bongo ya bana na biso efungama te ezala kaka na molili na telemeli yango au nom de Jésus comme prédicateur comme moto azali azako pesa oisi ameki haleluya sengo ya kovana Yesu oya li miel mafuta nzoyi ezana kati na ngai na kondima eloko mususu te au nom de Jésus bana na ngai ba neve na ngai Ben Johnson bakomona sali Fanny akomona sali Yuseline bakomona sali au nom de Jésus papa na bango azako sala nzambe awa na Berlin toza ebele ba papa toza kosambela nzambe tolingi tomona miracle tolingi tomona changement na mbana na biso tolingi tomona baza kolala ndenge roi Asiero alala kite rea Nabucodonosor alala kite tango Daniel azali na libulu tango makambo ezokoleka bien te tango Asuero père de mwasi motema elali te tie kozwa Esther biso mpe toza koréclamer au nom de Jésus bana biso bazali boponami baza ya kobengama tokozela génération mosusu te génération mosusu ya te o Eli on était wana eza génération si baleka siko biso nyonso toza ba souvenir sacrificateur papa dit ça souvenir sacrificateur ya ndako na ye au nom de Jésus biso nyonso za kotelemela tosangani sikoyo na prière. Merci pour la technologie toza kozonga kaka pona makampamba te tala Congo tala Angola nyonso bosoto na Afrique du Sud na Nigeria au nom de Jésus toza kondima te ba génération peuple nyonso bazala détruit au nom de Jésus tosengi okolo Yesu au nom de Jésus makila na yo oyesu babangi na kulusu ekoyaki na mabele te esalaki transfusion na kati na biso makila yesu eza kotambola eza kolongola bamaladi eza kosala bamiracle toza na kondima papa oyo bakenda opermettra oyo bakei papa yo nde opesa permission me biso totikali okolo toyekoli mingi toza na expérience mingi toza na mayele mingi toyebi makambo mingi tozalaka na mokili toyebi oyo bana biso baza kosala toyebi ndenge ezalaka me mpona nini tozala na courage ya kotoloba te mpona tozala na courage ya koyebisa bango te mpona nini tobombaka baverité baexpérience na biso papa tango yango oyo halleluya tango tokotelema yango oyo tokoteya bana na biso na baexpérience na batémoignage na biso bamona bayeba eloko nini papa na biso na kala babanda kolala na baporte ezalaka te ezalaka barideau tomoka makelele te tomona confusion te biso na baporte makambo ezoleka bana bazoyeba te bana bazoyekola bagoogle bazoyekola bazozwa yele mais yele moko connaissance ezanga information ezanga connaissance biso tovandi toza na baexpérience toyebi nini kokota nini kobima au nom de Jésus totelemeli molimo oyo ezosalaka tolakisa bana na biso misapi tomona bazayoka te babateti au nom de Jésus à partir lelo tochanger stratégie tochanger mayele liboso tokobana na famille na biso mpona église ezali réunion ya bafamille ya minene baza koya église eza mpona biso tobandaka église na ndako tozomema siko famille na biso nde tozokende biso moko bana baza kotikala bapesa biso mayele au nom de Jésus ata kuti na okende te ata kuti nobima libanda te me nazala na bana na ngai nasala ata réunion na bana nasala ata 1 heure du temps ata 2 minutes à 3 minutes
na bana na ngai na solo makambo ya Yesu ata na tango kolia etekeza ba tuna ba question na tango kolia tolia to solo na tango ya Yesu bana bazolia na ba chambre biso na ba salon bana bazokolia to sa ko vanda place moko te biso to linganaka pona nini to na ba soyi tango to zolia fufu na place moko tala bolingo po to zomela na ba soyi ya kone sangisa biso to komana ba fourchette to komana ba mbeli ya kona bolingo ezalaka te nzo ba soyi wana ezalaka bolingo tala ne to lingana na ba noko na ngana komona kola mwana tala ne to lingana na ba papa na ngai okolo Yesu sunga biso zala na biso au nom de Jésus na butu alelo tokende kolala solo na biso bouger biso pona yoza nzambe na kati na mile na biso. Saint-Esprit, merci. Et vous allez na kasi na bisote. Mais vous allez na bolingo na yo. Et vous allez na kati na yo. Na ngolo na yo. Pe na grâce na yo. Trokura koko kisa. Mission oyo. Opesi biso. Merci papa. Merci kolo Yesu. Oyo to sengite Saint-Esprit. Yo baksaka. Yo ebinyonso. To kumiso pe o sanjoli yo. So ki lobby. Oko permettre kuta na lisusu. Na ba l'air oyo. Bat fo balala papa. To la kimia. Bate la biso. Au nom de Jésus. Simanango. Kolo. Solo na biso, sunga biso, que tous à la makasi na bana na biso. Au nom de Jésus, to kumiso peto sanjolio na kombo na Yesu. Amen. Amen. Yes, Lord. Ok, Brandon. Tous en mission. Tous en Marcus Garvey, Afonso da Silva, Petit Silva. Merci beaucoup. Merci Zila encore une fois. Sungabi soto comprendre ba misu tanamo. Thomas Kuleka, merci papa. Donc toza sikoyo kolinga mission pesi biso. To la 23h. To yeko la malem toza ko koba na makambo nzambe. Ki die azala na biso, abati na biso manangina. Merci pour la support. Merci ya Mélanie nebik bozo Rolanda. Toza nan ko banda malembe to na besoin na bino. Boyebi biso malamu, boyebi ndek to banda, boyebi soki nazana beher, soki lor mo mabe, boyebi place beaucoup no toucher pour na bino bo mona ngai, boyebi ngai très bien. Soki faute ezali nazamo na bino, nazale ki na bino to solo la to corriger, pas soki en liboso mais mission to bosana yangote, ezali ke to sauver pe to bundela génération Eli, bo ponama ya bana na biso na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Amen. Amen. Le but aux hommes à 22h, tout ça là, tu malembe, tout comme installé la génération chosen generation de bon anglais, que tout le monde a partir à YouTube. Bye, choose, au revoir, ciao, ciao, ciao.